Bakula kaba mongola kayo kabela samoya. Ridiru mova kabeda shwe ekinge. Lomo kanga bono no kiterankane ye. Ochino ka poudre olika n'entene tuko finga fali. Ils en ont un sens qui faille de ça les cas d'un niveau. Tout ça la rien. Et ça me dit mais neti ache moi bana lipa melina ya tondi bona ko meka fali. O c'est logo de fala bogar. Fala tabia qui na ba voyage, e boyemba na mapangu. Fala za danger, aza grand, na mona danger nga. Tala, moi so tiki njambe. Njambo akela biso abati la biso tuna ba fali. O tiki maman na papa na président, ils a fali. Babiso toza na biso me ba encadrement de ya bien gentil. Mais tozo bunaka ba kiteti na biso. To bunaka ka nazanga lipate, nazanga mo polote na miso bato ba mona ke ya pecho mana komba aigle azamwa. Elo na ba ona TV. Pour moi ina ngene intérêt lo so mutapenga $100, mutatinga bilamba. Aota la grâce njamba, aota mona kumisa fali. Tito pesa. Lelo famille na ngeza fali. Ndeko naza faze te naza nashika. Na chake espana nga famille na ngeza fali. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya Régie des Eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Bayaki pona matite, bayaki pona fali pupa. Aya solo ba otala Cameroun. Lokota ba de même na stade, papa yo mona ngwapi. Na bato ba yo ka langte, me ba bini, ba oyemba. Maliba Mako, Louis Céléblé, les bras, les. Bon ça président. 1 2 3 Tina Homs. Autanga 1 2 3 4 moi ça président. Pona mona na ninga mabete na musalo fala osala ndeko. Atika lokwa Michael Jackson na monde. Bato tuba yembaka bato tuba na ba mbongo. Même musique ya aigle sozoyoka olali pongi. Yaya ba ange ba ola mukana amour. Amour. Ya bino pe mo le ba ange. Aigle. Papson Mapungi, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc Marangoué qui est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Saint-Valentin, Saint-Valentin
eye kovibre makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na miziki kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mwana wenge muzika poussana tofanda ça va chauffer et kozala somo na niveau ya 2 fois te po chez Jongade Ngandantaba 3 jours ya Saint-Valentin et kozala somo. Adresse ezaka kase moko 12e rue puis Dixman 94 310 Orly tope obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 oza mobimba chez Jongade Ngandantaba yango nde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Et bien voilà, merci à vous tous qui sont branchés, scotchés en ce moment sur Fimbo News et sur One Touch Télévision, Bino Batouta Rabiso, partout dans le monde entier. C'est le vôtre, je reste malé, les One Touch de la presse. Ndegana Sarabino, Bisoto Ara, Soy Loka Olobeza, Soy Loka Olobéati, ou Soudou Pena, Robé tapé 2 ans avant na palais. Soy Loka Olobeza, Neto Yaka, dans le loto Yeko Solo là, Yeko Solo là, Nani. Yeko Solo là, petit Fali Bokila Lokondo, FAP4, donc moi, il y a Équateur, Pena, il y a solo, donc voilà, Toko Solo. Naye toko beta masolo mwebele toko beta masolo ya ba disque ba single pardon petit fala zo bimisa mais tozo mona promo na ngote toko beta masolo ba komi wapi na fali pupa toko beta masolo est-ce que petit fali depuis banda ko imiter fali azo déjà producteur toko solo ngo lelo ah on a petit fali. Alors quant à moi je reste malé laissez-moi saluer et remercier batoyo ba soutenir kanga ponga remix ba on est bande l'émission pour ce monsieur quotidien à vitesse ko boka bato katio boki bato ko moi kilo banini. Donc voilà, merci na ya wuli musheni code Mboka code mondial ya Wuli Moucheni, merci pour notre soutien. Merci à les boss, les vendous Yannick Kini, à messieurs les acheteurs, messieurs les millionnaires, les formateurs des boss. Merci na yo, merci na Gucci Pamala Mokili Mbongo. Sans oublier Trésor Mouchi Socrate, Terminator, Trésor Mouzala de Midi, Youssouf Pourada Bourgeois de la ville, Lia Louisa Umbata, na Bosanite na Mosika Kopesa Mbote na Mati Matondo, Mwasi Mbongo, Mwasi Nzambe, Akolandanga direct Angola. Na kati Angola, je salue directement Espoir Yondika Solo Ebembe. Espoir Yondika Solo Ebembe, Espoir Ngoma Yondika Solo Ebembe, Boni Basango Yaya Dezika Bushkop, les présidents, double président, Ambrazine Malele, maman pasteur, moi si Nzambe, moi si Alo Sambo, merci Nayo. Merci aussi infiniment à mon oncle préféré, Nokojo Moutara Boss. Donc voilà. MP4 derrière la caméra, Whisky Uchi à la régie finale. Fongola Bissonoto Solana, Petit Fali. Petit Fali Boni. Ah, bien les grands journalistes internationaux. Santé. Voilà, santé, ça bien par grâce de Dieu. Vraiment, sans jamais même. Faut pesa kanzambe merci ko zong sila kai lokumo ko pesa kai matonde mingi parce que ça a été maintenant ngana yo vraiment toati lokumo zong ki pa nae sans jambe mais makambo compris que merci na nkolo merci na njambe merci na yemo ko mobateli mo pesi pe motomboli lokumo zong ki pa ne mo njambe merci. Merci beaucoup, merci Nzambe Ndeka petit fala lobinga pe na saluer kamba mo bato Nzambe na pesi mbote na prophète Emmanuel Dodi sans oublier prophète Moïse Kabodi direct à London City Ogoshi le coiffeur international le coiffeur pro à Kolandanga na Meniti Osko to na Petit Fali ça fait bout de temps ozo kana sous-souté c'est dit à quoi. Bon Petit Fala zoyo kana parce que ba clip mbali na autobimisa awa na yo kana nazali. Aux amis, mais au bimisi ba clip, le bel au moins très important. Au bimisi ba clip, mais ba clip c'est comme si aux autres on a plus promotion en côté. On a déjà problème n'angati déjà promotion n'angade ango oyambinga. On est comme skoli kama muta soutenanga muta produire na studio clip mamunyos mambo télé izaye ngana kolika na tena lobeli ngade ana olika déjà. On est comme skoli kama moto alopo asala itu
bilamba clip mamunyo c'est ça comme amuna moko mais ngaso na leki na lobela pona ki njembo na o na ningi na komaki même makambo etika les aba comme ko studio net studio MK4 Beats mutosa mamunyo so ya eloko net nani Jeremy Kabamba Strong Music The King mutosa mamunyo so pona remix amo mais ngano ya kapona lobela ki tenga mna imba ki njembo boye nga petit fan o etika les aba muna bango voilà. Eza makambo na bango elobi Petit Fally ba producteur bocha bato bo soutenaki Petit Fally pa bimisa ba clip wana mibale bocha makambo ranger po ndeko na biso a popise banzembo na ye vraiment eko sala biso lisusu bien olobelo mo très important yo komaki okoma pe banzembo neche loko na obeki la mama polyglotte la sénégalaise na biki lelo no banda clip lelo na journal lelo na banda clip na pacha ba 12 misu 13 na 6 yawa na OK clip pona nini na komaka bo biso eza don eza tala eza mutu musu atangi me ana sagesse ta mamuti eza mususu atangi te me azana sagesse mambo ebele yango zumo na vie oko jozana licencié gradué mais so zana sagesse te o tika ka histoire ki na tangaka nazalaka grand nazalaka mayele o tika musu peleka na porte ko fungula ba porte po eche l'histoire mais mutu musu atangi na ete me ana sagesse to vivre na ba kambo eza boy biso eza matala eza iloko nzamba tia kati nanga nayiba na tangi pomate mais naza na ma sagesse ki wana yo yeba mambo ibili eza na nzembo moko oyembela le boss abeda chou na PCM te pasa za Holanda biso eza nzembo moko na yoka nzembo wana bo niomo moko eza na kati wana donc okotisa pena mbonda ya bino Équateur trop na kati nzembo wana mais nzembo wana beta pedro baka yepa beda chou fala sa iloka promotion bokula ka beda sunso mi arioti bono se kota fange bena ngantando wana lwendio amani lwendeye egle helombe nkanga bawa loka yo ka beda samo kiterankana kane bawa ngoyo yi ashamo yo lamo twendeye epua helombe wa bilombe kaka ye wana shu susko ye habed ngoyo bakula kaba mongola kayo kabeda samoya ridiru mova kabeda shwe ekinge lamo kanga bono no kiterankane ye atara kabana na tara ke tumabawa bomota ikenda twele ngara ke pendo ke mafarie bolingo nanga zonga o asho ngaga zwata mama mangaye zwata nyangenye kamyo bagakone babekata banote memono yo kabanga ntando jampi mongara iseka mote banote madi ondore o basa gerije poma yo prelore brakana mwakene sawano yo kango ya sa mama ngo nalela mama ye bebe nanga ye nalela mama nga ashue oya mama ngoya mama ye Petit Fally o se du ngaza misala balole mwela ile nalela mama ye abe ashua ke chikinga sare tu nalela mama ngo nalela mama ye oya mama ye takos Petit Fally o regrettera nini so ovandi boye ba bloko osala ba eva kitoko boye yo moko so ovandi ko regretter c'est trop dit po nano comme na carrière na openate ndenge fallait pener ça là maintenant o raisonnera nini donc excusez na pona question regret wana o raisonnera nini tant ovandra yo moko o yoka biloko kitoko ozo sala o raisonnera nini bon biso vraiment ba mongo bangala ezama soyemba ba mawani zanga ti ya souci mongo o mungala o mutu moko utaki ba kote na biso wana ate boyemba te mais soyemba o sentiment que mo ba mawa moko boye mo ba souci o za na problème te ba souci que zo kota yo nalela mama ye oyama ye moi c'est ringa boye et puis ça mo ba bilo mo boye souci ya mona eloko egla beta souci na motema miele sengi ya bando sonia mona bato ekonui mpona yo musa yako pepa mpijoli na miso na ngai po ekomisi matama moselulu esengo ezoglise ezokokofanda te suri elingaka de moderi ya maya miso mawa
Yebale zangi bisite me peshara la linjala. Dibale jamais amour quelle est l'affection. Big na sanche koma kape kiti ya maso. Ngana zanga ba affection no kansaye. Mawao amour komi liba kwa mabe. Shera telinga bomba susi de ko se trike. Joka soso desengongo. Motare betiga no. Mawe pona muna yo kasai. Ye ngavali pupa yotwe. Bango balanda kayoka kasenentere. Un jour colériser tous ces causes à la moi toi mais moi je serai toujours là pour toi quand ça y est toujours na cause là toujours peneno musa. Ma wao amour est comme il liba kwa mabe. Chéra telinga bomba souci de causes à triquer. Joka soso de segongo. Motare betiga no. Mawe pona muna yo kasai. Pona muna yo musa. Oh ima mawana ngai. Bila kingalero biko kingwa pari pupa. Yoto. Vraiment, merci à Bienvenue Sido, Mako, et Maître Ordi et allez à Ozoka Mbunza, Ozoka Pena, moi, Équateur, à Kolela, moi, Équateur, Mambenga, Kolela, Petit Fali, Lelo, polémique, ils ont tourné tout autour, il y a Maître Nayo, Fali et Poupa DiCaprio. Fali Poupa, les gars qui ont une émission, il y a une question sur Makambo, les gars qui ont une alobi, ceux qui y étaient dans Cannes, on a trouvé mieux dans 2 miens que y ba to baza plus que y atemi balé réponse c'est ce que je peux ça matin tout moni ba émissionner tout le ba émission ça l'a mis trop d'internet pour contredire Fali pour passer le ya contredire Emilia Alias pardon donc ba yubaye ba cette émission ya bandenge nandenge alors petit Fali tant que yo oyebi pe makama musique yango ya Congo olandaka pe musique yango ya Congo ndenge Fali lo baki ke no ba luka soki yete na kan ba luka mtu so ko ebeta na place na yo ko lobani. Bon, naeba te bato internet baloba nini. Eza mutu so ala muki na eka boye. Otie na ka poudre, oleka na internet ko finga Fali. Eza na sens te. Faide ya sali ka de niveau. To sala ka rien. Nde to lo bele bo eza bien to PC succès, bo finga bo PC succès, bo PC ka ben a travailler à dire, a comment ka grand, bino bo tira la ba distraction. Bo bana banjela morona ye, mais lelope aleka ebele. Lelo pe aleka mututu panini alinga ki distraction te alinga ki biyoka yokate alinga ki musana ye vraiment nga nalinga raté somme to finga aigle parce que biso na air victime to et ça la biso pasté et ça la no pasté Eza maman Jessica Moutipai, Eza papa fait gagner la merveille, Eza ya Gazoul et Suleiman à Paris, ya Gazoul, Eza maître B50 balondo ya malo, oh baba, Eza la baba maman Ika de Jong, maman présidente Mimi Tike, papa, ba maître Manix, ba ok seigneur biso tout ya, et ça la biso rien. Voilà, et ça la biso rien. Et banque ça biso te porte bipé aigle, aza superstar, aza grand star. Nakani wana mundela otala actualité. Mundela atali actualité, atali na 2019 na sala ki makambo, atali Fali Poupa. Premier tokos, ajuba trophée à mériter. Atali sur deuxième tokos abino. Fali Poupa toujours mta continuer mambo oyo. Mundela tena machine na iboto bateke oye to samasa ki betu eza mundele eza machine mundele ozampon eza machine mundele atali na barstar na Afrique na moment oyo na tena Afrique papa eza tena Congo ya saleka da niveau aleka bato tout déjà et c'est que na Afrique mobimba skoyo nani a mérité non batali Wizkid David te Bunaboy te Fali Poupa Taka babé Fali Poupa. Linganga, promis. Reviens, zonga, yeah. Reviens, chérie. Zonga, je peux tromper comme irait. Promis. Nakofu kamera yo. Promis. Nakoko mata esclave na yo. Promis. Zongelanga mama, zonga, baby,
Chikelanga ye Aigle Azayanga peo Chikelanga ye Mumi Azayanga peo Osampo Mundela atali ke Aigle muta osala mamwana tu muta mérité ndo monaki l'information mundele babengaki Aigle babengaki mi Wizkid mi David mi Burna Boy mi nani mi Kalate mi Angleterre mi na babengi artiste congolais Fally Ipupa oya tombola bendele na biso na République démocratique du Congo oya matisa musique ibène pour comme monde entier Fally Ipupa du Cap la merveille El Marabi et Pipe de Wall et Petite Yalabai et King Aigle vraiment tobetele maboko ezam kisana eza tala na ye eza étoile na ye totika to mona ba époque mo ba papa wera ba papa JB ba papa Kofi to mona ba Madilu system ba Pepe Kale o to kufanani ba papa Defort Baptiste Belé eza étape lelo eza étape Aigle baba na baninga bazapi ye kam ta okinde parce que ye ba ke lo rosala to betele maboko bandeko ata olinga kete musique no olinga ata osipela kana ete me ata musique ne moko ekotaka yo ata na loyenga bato boye me na mutema biate mwana mobalo oyo a danger aza grand yonga na bangela arrêté aza superstar grand star depuis kala parce que to mona ba match beta na libana mboka ba stade bando tona te mais to beka Aigle ko beta stade plein Tinasé. Amore! Taka beti amore! Abete playback. Babete playback. Ce que j'ai playback, poni ba stade bando tona tela ba match. Tena peso exemple, playback. Mais poni ba stade bando tona te. Ka même match stade play Aigle mtobet. Ba yaki pona match te, ba yaki pona Fally Ipupa. Aya solo ba otala Cameroun. Lokota ba de même la stade, papa yo mona ngwapi. Na bato ba yo ka lang te, me ba bini, ba oyemba. Maliba Mako, Louis célébré, les bras, les. Bon, ça, président. 1, 2, 3, Tina Homs. Autant 1, 2, 3, 4, moi, ça, président. Papa, Maliba Mako, Louis célébré, les bras, les. Bon, c'est là. Et ça, la ronde n'est et ça, la ronde n'est El Marama est un podium moment parce que public y wana nyoso et ça peut rêve na lobby to lobby no compte ça fait public na opé batala ronde nga ba mo bo matana podium Fally hein ndeko eza il paté facilité na niveau ba Fally Ipupa ba malo ba Michael Jackson ça zo matisa yo na conseil na les opportunités non mais il faut saisir wali Michael Jackson atika na biso na monde wana déjà te que na côté pour na fanatique pour na mona na ninga mabete na musalo fala osala ndeko atika lokwa Michael Jackson na monde bato tu ba yemba ka bato tu bana ba mbongo même musique Aigle sozoyoka olali pongi yaya ba ange ba ola mukana amour amour ya bino be mo le ba ange Aigle arrête de Pierre Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Il passait tout dans mon livre et mis à mort me blesser. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongelanga, mon bébé. Reviens. Amour, 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 oh, oh, oh. Reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi qu'à tout gâché. Donnerai même papa. Naninga mabete so batai ba mise congolais baza 20 ngana koza mutasuka ndeko so bimisa ta ba star ba yimba ke otensi matal ote voix ndeko naza bati ko finga fali ba bo yemba te bati ko manga ka fali ba bo taka mona fali yo ka voix ba bo yemba te fala misi petit fali mais yo ka voix a misi petit fali ba to ba yebi petit fali na kombo aigle mais innocent pas ya lobby innocent pas lobby batanga pe muto asali 170 millions 170 millions d'abonnés batu ate na ka kotanga kombo ya fali pupa aigle mobutu na ka na polémique te ngata bato tuba ya mbanga est-ce que kana TV na obo ya muna kombo aigle parce que fali pupa tina ngate na finga munya kombo na ye pona ozwambonga tina ngate fona za la charge mona oloba na za la charge na za respect pour le bate petit fali bonbongo yango qu'est-ce que tongo ki ofinga mutu atina ate je respecte tous les jeunes na respecte à mutu nyos na linga tena manke mutu pour fala linga to manke muna kuma na obaye yo faut respect parce que yemo na tala kana ba tebe na internet chabo ya mutu te a respect à mutu nyos alors tant ba tupena ba yaka ba vandi ba comme ko démarrer comme na mwana to chapena bongo na âge innocent roza na parmi bana ya fali pupa na âge bana fali mais akoleka na tele ko lobake ye na fali na par rapport à ma vie à l'équipe fali na nombre de vies na YouTube. Bon non katoka elo moko simple non ke musika te na batu bola na ba comprendre. Eza kola mesa betana Dembele. Mesa tiete. Na match wana mais Dembele ati. O ba ke Dembele leki Messi. Pesa réponse wana. Yo pesa réponse après aussi. Merci beaucoup Maté Marola Nabiso. Non, merci non Alex. On a accepté. Bat bola ndanga. Bona tic de ban. Cristiano Ronaldo. Abeta na Dybala. Dybala. Oya Juve. Ya Juve. Dybala che debi, Cristiano chete. Yo bi ke Dybala leki mais Cristiano. Yo pesa réponse. Yo za jeunesse pesa réponse. Na question on bi ke Cristiano a tiebité. Oui, parce que na bat bolanda biso ba comprendre mbala moko makambo lobi ba mi pesa pe na ba réponse parce que ba vieux fallait à sala tilelo 15 ans de carrière 15 ans bana katela te tilelo bandeko to tika ba distraction ko to tika ba débat eza mutu mshamene ti ache mwamba na lipa meli na ya tondi bona ko meka fali o selo ko de fala bogar fala tabia kina ba voyage e bo yemba na mapangu fala za danger aza grand na mona danger nga tala mo so tiki njambe akela biso abati la biso tuna ba fali o tiki mama na papa na président eza fali papa ina mona mutana boye o mutana danger ndeko mo so tiki njambe nga so tika njambo akelanga na ye o apesa biso pema poto pema katola laka na lokumu na bolingo na batela biso oya pesaka ba étoile oya tomolaka atoza na foule so tiki o tiki président o tiki mama na papa moto alekio papa fali pupa zawana tala ko sa blague te o mo so mta alekio o mo so tiki njambe ndeko nanenga mabete respecter moto alekio ata pona aigle te moto to alekio aza na mbongo pesa respect ponjamba gitara ta pesa mbongo akitarateka entrave ka mutu omene na olinga fali boy un jour il fout na pe ko futa pona linga ka intérêt te peut-être batu bazo zela am su fallait ko récompenser mais omena na sima fali ka mutu moko ya récompenser na linga ka intérêt te na lo ba na TV na utamboka ba 8 yango na lo bilarai na leka na ndau nete papa utapoto spécial bilamba ou bien na kena repende to kuta na papa poninga lo bela to sunganga te il a rien na sala ka makamunanga loke lobi na zala lobi na komuna e na tonga pe na kuma pe grand mais o na osala eza da musala ndeko eza da musala
di foot na nga penju au kanisa leki na ye mais ça tina leka na TV na intérêt na finga bana kombo na ye na ya rapona intérêt pour na sunga ngati so lo ba ken pena ba oyambanga bino tu boyambanga eza grâce à Nzambe bo tapinji la fali aux gens pour faut la reconnaissance na otimboka ba ndégoté famille ya malonga te na leka na ba libanda ba vie ya bien te mais na njela ya fali mais pesinga famille et pesinga bato et pesinga ba connaissance faut la reconnaissance mutatu ngisanga te ke petit nanga joa $20 finga fali ndeko to boite $20 ekosila mais fala za venir 20 ekosila na kana loyenge ba ambiance bisomba sombesili mais fala za venir fala la sanga njela vie habite petit nanga boisa Paul lo mama nanga na baliki nanga bazala bien famille nanga na momo eza fali mbona momo so chicken jambe o chicken jambe batela ngeza fali amoso na néglige fali na baby CV na ngai elo na ba ona TV po moi na ngene intérêt te lo so mutapenga $100 mutatine nga bilamba auta la grâce à Nzambe auta mona kumisa fali tito pesa lelo famille na ngeza fali ndeko naza fazer te naza na shika na chaki espoir na nga famille na ngeza fali ipupa. Merci beaucoup Aigle famille ngaka makamneno baka bien makamneno kinara bien ezala kana njela bien na ngate mambo afana tenga maka mutu akosanga njala muko moke bumate oko pesa ngali pasiko na njala esila na poko na zonga kana njala eza kwa mosi omoni mosi moka danger ndani mosi moka danger oleka vrai chéri tango linga ko momi oko momi lesu normal eza kwa njala olie sikoyo na poko jeshuka na njala eza kwa mosi ne bolinga olingi oyo eza kwa njala mosi aza kitoko okishubo oyo aza kitoko siko pona nani Lucas Koshwa bamotu ba kitoko eza kwa njala olie na moi okishu na butu njala okishu na toise njala esila rate faut ko yeba keloko ko bana miswa batu na TV o eza TV eza mutu so tala na musika mais aboya pesa conseil otaka ozokene internet batebele basila pona biyoka yoka pona bimona mona okofinga na fali popo lekete okofinga wera olekete okofinga papa kofo lekete okofinga papa jibo lekete okofinga vena agezma eto lekete faut respect na moto alekio. Merci respect na moto alekio wana maloba petit fallait maloba très profond to langla yango to capitaine yango moto alekio respecter ye pour lobi pe ba respecter autant ko mo leka basusu eza eloko faut ko tika nango na moto alo petit fallait tant to ko solana yo message moi côté na téléphone nanga eza mutu moko alandaka ope moi trop atunenga lobi je reste malele pourquoi pas ko ebisa petit fali alanda ta lignée ya bave na ye pour lelo to ba vérité depuis ba mimi a mongo ba kenda ba memele lis batika biso misiki pena na Équateur o pena to ebika no o etele misaka biso ezali susute oza na voix moko ya bien oza na lignée ya bien oyembaka bien o composaka bien pourquoi pas kozongisa biso susu mabele lisi na mutu ya batunyoso ekanga Équateur et puis na zone là na ozonga na question wana Instagram nanga déjà ba pirata kaka bona e bati soki peza la kanini courage nanga ne sala ngana sama ngai tabo ke la mutema mabe c'est pas bien voilà na olembate na banaka kufungula na kolembate na banaka kufungula bino boleka kaka bosala ka ba vanti nzambe pa otika ngati fali pupa pa otika ngati kana njela fali na bano fungula ka ba Instagram kana courage nanga moko ba Instagram ekolemba mate boleka kaka boy na bandele susu na luka telefone na bien na suma na bandele susu bino boleka kaka bo bebisaka merci na bino ba bebisi et puis merci na mon courage na lembate na continuer tokos tous ensemble. Donc voilà batu balobi pourquoi pas kozongisa biso na mabele lisi olie oluka obetela biso système ba rumba OK na biso kaka moni lelo toza na posa mutu moko lisusu atelema na Équateur wana nati ba matanga ya ba équatorien to mona lisusu te pena OK c'est mon folklorique ya makasi ebeta pourquoi pas ko monter OK c'est mon folklorique ndeko wa moi musique ya lelo papa mutu sa komaka kena na studio abetika nsimata tout eleki na internet musique ezalaka nango to bateki bebeza parce que ba ko musique baza ba beta ba rumba ya ba danse baza ba aigle oyebi ba kolo rumba baza mais musique et comment le quoi mikate na coin mutu osa oza courage ba pese moi desa aleika na studio abando boka ba tout non au moins le gonyoso ezalaka na programme
faut seulement ba sepela nango ata ba olinga ngote mais ba mona ke imaginer ça bien ba biso toza na biso mais ba encadrement de ya bien gentil mais tozo bunaka ba kiteti na biso to bunaka ka nazanga lipate nazanga mo polote na miso ya bato ba mona ke ya pecho mana komba aigle azamwa ba mona nga kaka mais mama kokivi make ya kusala to komina ote pona mi benga star na komina star te tina komina star te na bunda ne na koma me na komina ote na komina ote papa na bato ba grand star ba olinga ba koma eshukoleka Jean Paul mais oyebi ke oleki ba na to benga ba vedette to leto ba artiste oleki ba artiste ya ba orchestre et belé na Kinshasa na visibilité est-ce que bien ngo ngale ka mututi mutayebi ka njambe na ba fanatique ngana osala carrière na ngana osala biso to bimpe parmi parce que ngana za molobeli ba fanatique tant on appelle yo na yebi si o saka ba fanatique ba lobaki bongo po ngaza molobeli ya ba fanatique nyoso ya musique ya Congo tuti ngale ka no sawo ya nga ba obe ba sawo ya bango voilà oya ebaka nyoso ka njambe na wo tu salaka parce que so bigi na leki mutu njamba linga bongo te voilà sala ya yo oja molingi za mabetala ngona miso kolinga te yo leki munyo ba no mikumisa na leki no bat balinga bongo te voilà faut respect quand même et banaka na se match voilà ezate kamba mogoye kumi na 6 no yango lo ke biso me musique ngisa ba parce que ba tala baza mona mboko tala baza na ba lekinga na no yemba nga blo ba vérité ba lekinga yo yemba na mambo tu baza parce que esenga sko encadrement ezati eza mnusa yemba kana ete ebo yemba te maza na encadrement ezasco likambo chance lu pemba voilà ba biso sko to na chance bien sûr que na aigle ya macho na podium eza de chance eza de makila fali ba ko babo ngapona ko ma fali pour pesa pechote atiki ngapeti ngapona ko ma aigle fali est-ce que za mono abeti ngapeli tutu mais amona ke petit moko timboka courage obunda tena otika ete na pesa pe chance a otine mboka abunda ena ba masuo ngana foda masuo na 1000 francs ngalo ba histoire nango na bosa na kate yakini na 1000 francs histoire nango na bosa na kate tilelo ata na fandi na otakende fala masa na podium barade nange kokisama nakuta na kanayi et puis na niveau ya la promette au poto qui a mema ndeko ya facilité na niveau timboka ba famille mais là fallait connaître yo andeko ya makila il faut pesa njambe merci à toi l'été mais ba pesa njambe merci ba njambe merci Nzambe merci bienvenue Fungo le manager batela fali akindaka liboso po biso baleki na ye tozalaka bien parce que so fala za na souci biso pe tozana souci mais ce qui est pas na esengo biso pe tozana esengo yo mona na vie na sambela ka na fali njamba batela ka ya pesa ka be inspiration courage makasi ya okina liboso bo ngapele kina ye oyo bundaka un jour bien azala bien vraiment merci na aigle merci na tonton Warren G Mr Falanga Youssouf Pourada bourgeois de la ville Gucci Pamala mokili mbongo bato ko soutenir bango yeyo Yannick Ekini ya les boss les Mvandu Afrique d'ici doit na passer pour na ngati to ya pa Afrique d'ici na petit fa ka kutata babwaza mikemkeo na bona TV na passer pour na babwaza Yannick Ekini ya Mvandu Rombox Yannick Ekini ya mauvais propre petit na za na passer pour na ye voilà talaka esala petit na bino bien quoi babi kufanda esika moko eba mambweleka eza wanga za ina mboka na ya na Kinshasa na eba mambweleka na ko pe na kini na moge mambweleka eza musique pa polémique hiba nini mais il faut bien eba mambweleka pe na pays mususu esala pe bien okoma na pe na kina wa ozana na babese okoma na pays mususu pe ojupe vie ezala bongo voilà kini eza efulaka etombolaka nga boya mboko te mboko eza mboka moko ya chance eza mboka moko ya makambo etombolaka epesaka makambo yango na mboka na biso eza bien vraiment mboka na biso eza bien merci na tonton Ilunga ndika bangola kolandanga merci na Platini Nzalanzu Ilunga na Angola foko boka bato libanda mboka foko boka bato libanda to na kopesa ope na bato libanda tout wa bato ba ko sala effort ba Platini Nzalanzu aba vraiment bato ba ko kala tele 19 na matadi na bana matadi bozelanga na zoya wana le 19 na obeta moi soirée moi na ba vimbe bitingisa bien merci beaucoup merci na bato tout vos qui branché scotché MP4 derrière la caméra merci na tonton Warren Jinde na zolo bakaka Youssouf Pourada bourgeois de la vie très égé muzala de midi
Trezeguet Mouti Socrate ya luza ombata bino tuna Afrique du Sud wana na yebike après ka émission awa na yebine na solo na petit Fally photo mais na nga Linda Stone mère sociale mais Linda Stone na kacha plus Allemagne plus 41 Allemagne mais na nga Linda plus 41 Suisse maman sociale maman Linda Stone na kacha Suisse maman Binta Morena toujours mère fondation Esther Balako fondation munene. Bon, merci na David Mangaya mon boss, motema maman Fanny mona Fati Beto, ana maman sociale. Jean-Marie Lukula si a des mon boss et puis sur na boss était do mo patas. Edo mo patas oh nasina komina kwa ya via redike ya ko récupérer nga pona so encore absence na yo mo patas. Ya edo mon patas Pacifique Kilo Bravo Patrick Bakala Bakalos et puis na maman Néné maman sociale et puis na Bosanité Jarel Baramoto Dadi Lotangi Maboko Pété Johnny Maka Boza Tema et bien batu bolinga ngai Noko Jampi Mongala Noko Landu na Paris Stindel Bioboté sans microbe na Bosanité Aste Basi Bakese na Paris na Bosanité bienvenue Fashionné. Bienvenue Sido. Bienvenue Fundiolo. Bienvenue Fashionné na Lemba. Voilà. Ah, vieux. Asola bien na partie Istanbul asola bien. Asperido Monelaka. Asola bien. Boutique Diston. Jean le boutique Diston et puis na bosete ML boutique chemin Renate Poto na Poto. Bazate me bien bato ba soutenir nga ba Dadi Lotangi maboko pété Dadi Lotangi. Boze belé ba Sami Fumuti. Boze belé ba Christian Fumuti wa ba vie et puis na baya Willy Moucheni Koda wa vie asola bien. Voilà. Merci na boss Junior Mawete. Junior Mawete wana boss wana bato aigle quoi. Mais sengaka eloko moko pa ya niki kinia au salango. Sengaka eloko moko za posa ya nini? Wana poso ki Afrique du Sud toza posa nini au salango. Wana posa mara Afrique du Sud ya niki kinia les beautés d'argent beauté plus l'argent mauvais qui noa leli. Ata pona été bateau tout bazana posa nanga. Pour un voyage nini parce que ils courageux na tambola pato courageux na limbate. Ils ont mukana nga na tika famille na mboka ba maman na eko bunda na esa na tchatcha na ba vantina vie. Voilà, on y c'est bien appétit na je suis là. Na bi que tete ndai maboko bank wa vie asola bien maboko bank. Merci. Te ya kuvati. Bakufa. Tete ndai azali. Eza nena ni wakufa nani? Nakufa. Oso bomana ni. Te. Bomana. Bomana. Mushisu. Oso bomana. Na bando boka mushisu wana yete wala mushisu nani? Mushisu akufa wana ni akufa. Ona okaza wala. Maboko bank. Tika biso na mwelo kasuka ya esa. Vete tene maboko bank, pardon désolé. Biso mwelo kasuka ya petit Fally ça biso bien. Aigle. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur pour oublier toutes nos colères. Ponaye, nadaye, malile, ngamoko nandako. Tu es mauvaise. Maman, tu es mauvais. Yes. Merci na bana Paris. Merci na Premier ministre na Kacha Paris, Premier ministre. Merci na Era la Misese. Merci na mère Nangai. Mère Nangai Karches Kadike. Merci petit Fally to comme nation na suka to ko télé manabiso MP4 na yebike to comme nation na suka merci na batu ozaki branché. Merci na Jogo Saddam na États-Unis Jogo Saddam. Baza Belé, merci na BBC Miel na États-Unis, Maman Racher na États-Unis, Baza Tema Ebele batu bolinga petit Fally. Merci. Voilà, bienvenue toujours. Bienvenue toujours. Merci aussi, merci infiniment na Bibiche Kilula en direct, Fondation Bibiche Kilula, Sylvie la grâce au Yombo. Merci na bino to bozaki branché scotché. Whisky Wishi à la régie finale, le Kizeng Yentelo, le Kizeng intelligent. Sans oublier Adjeje Mwamba, petit frère propre à Zakari Bababaswe. Na bosante na assistance. De Mola. Manga danger. Na bisayo. Na bosante na assistance, il y a Peggy Titan MP4 toujours derrière la caméra. Tozawana. Numéro de téléphone, oui, qui a cité. Plus 243
81 33 96 309 plus 243 81 33 96 309. Merci na famille Ilumbe, merci na Ilridi Ilumbe, mon boss. Merci na bino nyonso ba fanatique tout bolinga Petit Fally, masa na ngai Ben Sima, il est qui a boss Thierry toujours Ben Sima. Merci beaucoup na bato tout bolinganga, on est ensemble. Takos, ciao ciao. Takos. Ciao ciao. Papson Makundi, omoni quel bien. Ailleurs, yo ya. Fally a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.